Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, naïbi que vous êtes toujours ébélé dans le cadre, il y a Kolanda Mbonda École, magazine d'actualité. Vous avez un format où vous allez aller format moko spécial. Vous avez qui sur la fois passée, vous avez toujours un papa, tout sur là qui n'a pas. Vous avez un rapport à la question, à la mituna, au botuna qui biso. Merci à la bande de la ville province à Kinshasa. Des personnes, il y a le Bumbashi, qui sont benga kingai, beaucoup plus que la bande de la diaspora. Mais tout le monde qui est il faut pas être hypocrite. Nazali, Moutou, on zamba sali, mais Nazali prophétité. On Nazali prophète, Nazali Moutou, Nazali onction. Azeza Moussala de Zamba Pessier. Zangati. Là, je suis juste un journaliste, un communicateur de manière comme c'est une information. Mais tant que vous avez une émission, vous avez un appel normal. Merci d'abord, on a bien surtout. Vous avez un message. Vous avez réagi par rapport. Na YouTube surtout bande ko bazali bande boka. Peut-être quelques-uns bazali vu professeur Kinshasa, mais c'est que bazali na difficulté courant. Bolanda ki merci parce que en tout cas bo tali émission à mingi. Mais la question na bino na quoi ko sika bino bon côté. Je peux pas être indifférent. Il faut maintenant que na zonga na source encore de nouveau puisque ma soeur papa ça ma soeur c'est que les bêta makam voula jusqu'à tel point que ko atteindre objectif. Pour Moussa Nzambe, tant que ça bon moi, il y a toujours des messages à chaque instant. Et bien là, tout le monde qui le club de voisins mais qu'il y a poteau. Ah, on a besoin de difficulté. Comment est-ce que papa a atteint de papa dans le téléphone si réellement peut qu'on se ramène dans le sambo. La question est retourne naïe. Bah tout le monde qui paye. Zéro papa sur Hollanda. Est-ce que vous allez voir, il y a Simon Kimbangu, tu vois, il y a Mwanda Semi, tu vois, il y a Jésus-Christ. Tu vois, la réponse c'est pas là. Il y a toujours ce que papa. Mbote boni sango papa. Mbote bon journaliste. Santé mouke kaka. Tozungi pas na olisu parce que tobana ko sogaka. Merci. Pour ça la bino vous allez toujours entendre ça message partout. Et monsieur tout ça qui a liboso en tout cas bande ko balanda ki yango il y a trop la télévision, dans YouTube partout. Pe ba question ezake belé là si on document moko pour la rappeler bande ko awa. Nangi to attaquer maman poto dans 30 minutes. Le to perdre batante. Première question Zali. Vous allez long Moutinda Mianzambe, vous allez prophète de la nation. Vous savez la première campagne de la Katia Congo. Vous avez d'abord un message beaucoup plus basé à Congo. Bah voix aux Ali Kolanda. Vous allez voir Simon Kimbangu, vous allez voir prophète, voir Nemanda Semi Bayakanango, vous allez différemment là-bas surtout. Merci beaucoup. Wana question kanga yango nano na ko répondre yango sima na loba nano makambo yo muke sima tokota. Bon, ngai musana ngai za ko kebisa bato. Yango to sali na yo émission. Omoni soki mbula elingi ko okoyoka ekla munguluma. Likolo zoyinda. Likolo ezoyinda. Pona bato bayeba ke mbule kono. Eza ko annoncer déjà. Eza ko annoncer ngai pe na zo annoncer. Eloko ya liboso na lobaki le 6 janvier 2024 que année oyo eza année de la malédiction. Bayebelaka prophète makambo azoloba. Babilembo wana. Sikoyo na tuni na mboka nyonso mobimba. Nani mususu alobi ke eza année ya malédiction paranga. Ya bibale bato bazana tembe, bato bayebaka ke nzamba alobaka. Na pesi mukanda ba consulter mukanda ya Jérémie 14:14. Toujours sala na yo émission yebake bitumbe komata zala ekozala maladi ya ndenge na mboka bokomona yango ya kolobaka ba prophète bazalaka te batala bien likambo yago ya Goma moyen na loba yango na télévision ezate na kebisi pamba likambo yo otuni ngai naza prophète oyo nzambe aponi soki olingi na éclaircir yo bien kibango ya mibale ezanga ya moto omoni wana ngai nzambe moto aponi ngai
apesinga charge mibale likambo ya mboka na likambo ya nzambe. Problème na biso eza nini? Kobosa na makambo ya nzambe dezo zindisa biso na mboka oyo. Bakongole baza tembe lokola pasi eleki mingi babangaka lisusu te. Mais eloko tokolinga toyebisa yo omoni sekret ya Yesu lelo bakomi kobibisa Yesu aza mwindu Yesu boyi ezaka ngai moto oyo omoni wa sekret ya Yesu ebatami nako na Congo tolingaka koloba nyonso te. 1 carte ya Congo ebibi na Israël. Batu bazomona yango bazone tout à la télévision, hein, les câbles de la télévision partout comme ça. Nani akondima yango et ya solo tomona mais les kakaboy c'est comme si ils en fait mon côté yoka carte ya Bible on a prophétisé et utina likolo carte ya misatu oyo bimi na église oyo yangai yango ndeza envoie siko deo esika tozokende omona mboka ya sika oyo yabila zamba kokolaka mboka te sans que apesa bilembo ya mboka wana lokola peut-être la nzambe te soki apesi bilaka ya mboka il faut basi ya kolakisa ke oyo eza ya bilaka yango na ye nango malgré batu ba autochtone na ba kanga mitema ba ko fina ba ko ndirisi mitema omoni ngai na tambolaka te dede na lingaka kokota télévision te soki na komi kokota télévision eza bino ba journaliste mais allez aussi voir autant sa message monique non toluka pe batu balo mais sinon nga na boyaka ba journaliste ebele bayaka wana zoboya te so zo bweza ko zo bomba mayele mo biso tout ça besoin sango tambole kata ni bali Zambé mobimba tango ayebanaka mokili mobimba kota télévision te ngongala zaka pe technologie mususu. Merci sikoyo tala eloko bazoboyi na tango carte oyo ebima ya 8 ans 9 ans. Ah bon? Na lakisa bato bandima kaka te me likolo ya tembe na pesi vision bawangani ngai na yebisi nzambe ke na bokonzi oyo lokola bazondimela nzambe te sala elemo bimisa carte wana lisusu oyebi carte ndenge ebimaka carte oyo ebima mbala ya mibale na jouru nani ekweya bunagana ekweya nde jour oyo carte ebima mpona nini kobosa na spiritualité bato bandimaka makambo ya solo te jour oyo ebima ya mibale bunagana to tombe bato nyonso na radio Okapi sala recherche ya radio Okapi akanga yango mbala ya miba mais bakongole bandimaka makambo ya nzambe te biso tozo forcer te tozo sala musala ya nzambe tozo leka na ba message tozo pesa mutu na mutu alakisa musala na ye après bato bako examiner bayeba nzambe azawa à part malédiction na mboka yebisanga prophète mususu oyo aloba ngana aloba yango tala ko yeba ke malédiction na 2024 eza ya solo lelo gouvernement ebimisi mwana mwasi ekokisa mite c'est ça, c'est-à-dire 2024 c'est l'année de la malédiction mais tokomi lelo le 4 le 1er avril babimisi premier ministre mwana mwasi oyo etikala ko salema na mboka te depuis Congo banda est-ce que nzambe akosi zambe mutu amonaki ngai amoni likambo de atindi ngai kekendolo bake ane oyo ezani ya maledi si papa ko butala siko denge batie premier ministre mwana mwasi pour la bien ezali signe ya malédiction les signes ya mandat papa na mutu na yebisi yo ke tosali na yo ngai na signalaka batu ya église nyonso makambo ekoko bayebi yango me moye tu etale yango na télévision exacte mais oyeba ke ezani ya malédiction tala likambo uti ko salema papa tala niveau yo mboka ezali niveau yo bitumba ezaleli kotia mwana mwasi ozo comprendre te na niveau yo bitumba ezali mboka mobimba na ba enjeu politique ya makasi ba guerre ya est otie mwana mwasi akosala musalami mais so ozongi mwa mokili na kati mwa ba mokili papa okili kola ba période mwa ba France
Jeanne d'Arc azalaka mwana mwasi tomonaka bundaka défendaka pe honneur ya France pe malgré ba bomaka ba tumbaka e parce que opa koza Jeanne d'Arc a Congo te papa na maloba nzambe tangu bino basanze ko malamu nzambe na nosaki depuis avant bogotala musala ko sala soki asali bien tokobeta maboko sinon mais la voix de l'Éternel c'est maloba nzambe za katina yo ko sati eloko te oyo ngana lobi ezali ko loba ya kobundisa te nazoloba sanke musali ya nzambe ndenge nzambe ayibisenga eloko te mais maman emuke papa merci bosa kolanda bandeko na ngai tozala papa tovandi na ye tozoko solola etumba nyonso te ezalaka kaka teke foto bunda na nzoto c'est comme si nakata Congo tala zo komona tozo kopesa mingi priorité na bitumba ya nzoto sala boye physique mais rétroviseur même na mutuka basalaka batiaka po mona sima. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauver la spiritualité? Est-ce qu'il faut plutôt dire ma bosselle dans un béton dire ma prophète? Il faut tout le monde à outre ma pata akita le cola ba ange va quitter la tango ya kala. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire ma prochaine on peut mener na yo? Kenza mazo ko utiliser pour la bolamu na yo to la bolamu ya mboko Congo bimba. Pour te fongola ba porte. Akuta na ba bazwaka ba ordre ba pesa mitino na mboka. Il faut appeler sa kanyaka. Tout le monde a un pourcentage de 4 colonnes. Vous savez comment on a été biscuit sur Kenele Oyo. Ata bozo liaka mbongo ya mboka ba boy bake. Soki yo kolia lelo ko yiba mbongo ya mboka. Vous avez tata moi si vendre la masina. Vous savez vendre la bibwa, vous savez vendre kuna na Jamaïque. Ata souffrant. Il ne faut pas bango to ba repelo ko lila la raté. To bunda pe na molimo. Yango to ça ce que papa. Azope ça la prophétie, tout le monde est kendele. En tout cas, indiscutable. Tout discuté. Tout le son des cloches. Le banzambe. Regarde d'abord les gens qui sont malili. Mais la ligne yo sur une émission oyo. Zoa télécommande kiti sana se. Tout le compte la mozindo pe bakaza papa sikoyo. Aïbisa biso. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout le monde? Nakati ya kilo auto zanango parce que 2024 année à malheur. 7 ans, au Joseph Alobaka, il y a malheur. Mais après 7 ans, il y a Essengo. Selon Ancien Testament. Azam Osen en Zambé. Alors, il dit que Zambé, j'avais eu le Belayo, sans que Alex Ababilemo a été. Merci, papa. Merci. Pour ce message. Ok. Le 11 abattal ici, à mon ici, ok. Année à malheur. Mais pour tout le monde, il y a année à malheur, où il y a les camingité. Parce que les gens sont congolais. Message oyo inangolo bakake. Soki goma ebikaka. Parce que bash oyo ekoma kuna. Bilemo za baso za taka tabusa manayo. Yango na zongeli lisusu ko yebisake bakeba. Bato obazo kumba mboka baza mukie que population ezali. Yo sikoyo vous allez messager. On dit on zambatindi. La caméra, papa. Merci. La ligne bimisa mais bazaka ta moté malheur. Nini esengeli lelo ko sala po ma be e la Congo makasité. Merci. Omoni eloko ya liboso elina ba prophète de Baal. Les Kamboane batamate ezalaki ya mokili mobimba bazola ndape moto e ba physique bato bazomona ngo boy. Très bien. Eloko ya koloba wa tozo sala na kuku eyebanite. Soki bakonzi ba yao ekobima poa wasalukutana ngai monde kobetama ekomonana polele mesikoyo soki na sali kimi ekoti na mboka siko bakoyeba nani mutu akoti sikimia je sais qu'il faut beaucoup de bakonzi beaucoup pesa ba directive to sala likambo ya ba congolais nyonso bamona ndenge na zoleka bamona yango to sali musala bayeba ke ezalaki solo to ezalukuta le porte za polele ezangaite zamende mutu azolo bake bango basala nini baya lokola ya lukuta bakendaka mingi soki ngai na kei ekozala na valeur te. Très bien. C'est-à-dire nzambe valeur na ye diminuer soki ba yawa bandimeli nzambe ya mutu nzamba kosala quelque chose omoni eloko ya Yesu bazoboya ka Yesu boy eloko bazoboya la Yesu poete Yesu azamu mutu. C'est parce que babengi ya botami na mwana mwasi nde loko baboyelaka ke Yesu azanzambe pona nini mutu mwindu alingaka mutu mwindu mususu te soki azana likambo na ye ya kito
ya kitoko yango moni tozana ba problème ba congolais bandimaka makambo ya Yesu te pona nini Yesu azamwi azamutu mwindu pote abotami na mutu mais Nzambe akokotinda pe mutu physique boye pe apesi solution na mboka. Très bien. Sans problème. Problème ya ba congolais spiritualité to bongisi eloko ya mutu ya. Tozo côté beaucoup plus physique. Physique ko sala ni papa. Omoni ndenge bozo ya weza physique te. Aweza molimo. Biloko oyo uti na physique te uti na molimo. Do molimo e bien, c'est na molimo ni ko se matérialiser sur la physique. Sans problème. Te biloko wana papa. Carte oyo nano mboka oyo ya Congo. Nano tikala ko sala mate. Aucun pays dans le monde oyo etikali ko salima ya boy papa eza biloko nazoboya na télévision papa maloba ozo bizaka na yebisa yo boy soki lelo moni Poutine kuna Poutine eza soutenir na Congo eza biloko to koyebisa yo mais na yebisa yo tala to yebisa ka yebo sala boy mais ya za libanda asali mais congolais nani akondi soki omoni ba petit oyo 3 pays Burkina Faso Mali na Niger eza makambo ezosala makaka bayibi makambo nyonso tozosala mais otindeli mutu mususu ayoki mbangu aseleli me congolais aza kuna te mais mboka na yo moko bazolinga kondima yo te likambo ya bitumba ya Russie na Ukraine nga mutu na bimisa ya nzala tokozala boye nyonso na loba yango non c'est pas ça mi sala mi nyonso tu bato bakanyi kaka mitema tokosala ndeni so c'est la mukano ya Nzambe yango na lobeke bola va enoka epesaka mungulu na ye kokebisa po ete bato bakolela zala na beta mwa muke ozala ngonga papa soda nyonso ya Congo atake bato babosani yo Nzambe nano abosani yo nano te ata boyoki lisolo ke député akozwa $500,000 bobanga eloko te esengo ezoya liboso soda nyonso bundela mboka na yo kolemba te atake bato babosani yo mais Nzambe ya lola bosani yo nano te mais Nzambe alobi esengo na bino ezoya liboso. Très bien. Wana eza message kitoko ya kolendisa soda nyonso bundela ekolo na yo kolemba te toza na kati ya bitumbu ata lelo bato babosani yo bakomi kofuta député mbongo ebele yo soda babosani yo ata bato babosani yo Nzambe abosani yo nano te esengo ezali koya liboso. Très bien. Message kitoko message ya soda nyonso esika azali azala na bitumba azala wapi na pesiye message ya renforcer bango ya encourager que après étape oyo esengo ezali bokobeta maboko bakobetela bino maboko likambo ya kitoko eza pe pona bino de Nzambe ayebisinga mukuse kaka mais tobakisa kaka ba message okita même la carte ya émission que tozo sala Nzambe azo sala bikamu sinaye papa zo bisa ba message est-ce qu'elle est le opportunité ma prophète message ya malamu il faut out aux États-Unis aye papa lelo oyo tozana bino likambo ya mboka tokoinitier bapayate likambo ya mboka na biso ezali banda te ni na Occident ni na Orient non kaka wana Congo mais le papa tango Nzambe zo bibisa maloba kitoko epa na yo Nzambe zo plakisa oyo esengeli na sala mais pourquoi message oyo zo ko atteindre objectivité et toucher mitema ya bato parce que tout le monde a capé Moïse s'il vous plaît Moïse a bêta quand c'était a démontré à Pharaon papa bongo biloko nazo sala moni Moïse Pharaon atikala kondima yango te andima Moïse suka bazinda kapene bale Pharaon azalaki koyeba batu ya Kisinayi dia yebaki kende sika zwaka Kisinayi moyandima Moïse oyebi makambo esukisaki Pharaon ya mutu makasi oui lelo ya yo lobi ya moni moni prophète ya solo olandiye oboyi etali yo biso tozaka ko annoncer mais Pharaon atikalaka kondima Moïse te ata monaki bilembo mais ata monaki makambo ya ndenge nini azaki kondima te awa lelo zo senga ba mettre en épreuve ce qui battu en épreuve parce que les amis tourner la patuna qui trop bon ba ngote ngaki mangoma muke ba soit to baki to mona ba prophète ba ya ebele oh mettez-moi en épreuve ba tiene épreuve ba kutela ba kuta Joseph Kabila c'est ce papa akuta Joseph Kabila zumi solo il a changé le able complètement chopé na épreuve parce que ozala ba signe ozola kisa ba oyo ba parce que robot translan za on te so comme na niveau wana comme merci ba oyo ba yaka na épreuve te
bayaka na bilembo te bayaka maboko pa ye ngai naza na babiloko oyo papa eloko nalingi naloba boye tala nano monde mobimba ndenge bazolata jaune kumisa nano ata moke ezaka kongo te tolobaki manga ya kotela ndenge batiaka miso très bien tala sikoyo jaune monde mobimba bato nyonso bapays nyonso bakomi kolataka jaune tala bien bato nyonso kaka jaune mpona nini mbuma ete c'est que paradis auto ba paradis toujours paradis c'est comme ndel pas comme le mumba ko na ko na kata Congo sans problème c'est toujours kene nango siko likambo ya RDC eza ya kuinise mutu ya libanda mozo nourrir biso na espoir kaka yo mozo nourrir biso na espoir que d'abord la CPI on dit qu'on nourrit FRDC bi bunda isiko zali ata ba bosani yo ata député $600 000 mais yeba que c'est on ko liboso pour kolonga on nourrit bon espoir. On sait pas qu'on nourrit bien sur l'espoir que manga mo besu. Par contre ça mo que que paradis zakata Congo. Mais le cas le tout makate zali, to le masu sunini. Ma quantité ko pesa le oyo face ya espoir to tout kato kende to réussir yango. Congolais nyonso esika zali ko bonga ya mboka ezali makasi te. Ezaka bandima zambe papa o matao kita muto atombola ke kolo ezanza. Ata bato bazowanga na ngai problème eza te mutu atombolaka ezakanza zambe tala makambo oyo bosalaki ya match oyo bosalaki kobeta mingi bapesi yo prophétie awe pa na ngai na lobi eloko te c'est l'année de la malédiction bozwaki 1000 prophètes balobi to gagner coupe ko la Congo ko na mais ba fali pe kimia nani azolo ata mutu azokosola sa te le premier le 6 janvier 2021 nalobi année ya malédiction eloko nini esalama kote pona nini likolo ya kunéglige makambo ya nzambe mutu abundelaka bato eza nzambe ata ndenge ozomona ngai boye soki nzambe alongwe ngai na kokoka yango te donc sagesse force intelligence ka nzambe bolinga te tala bakonzi na bino bazoboya nzambe tala ne bazowaya waya eloko nini ya malonga na yebisi yo sekere yango omoni 5 ans nyonso esalami na tuba mwa babiloko esalamaki tuba mwa ba evre zanga mutu basalaki très bien depuis nakangi papa naza ko orienter batu bazozwa kabo bapesi basadeli mwa ko simba wana depuis namoni ke ngende nazo sambe me bazokumisa batu mususu natika nano depuis na frena tango tozaki na guerre ya este tuna bango naza kobenga basoda na front rebelle akoya kokota na maboko na bino na lobi yango pe bakangi bango na maboko kaka ngai oyo na musika ozali na musika bazosa di kamuseli na ye soda nyonso bayebi ngai très bien naza ko orienter bitumba bosala boye na yebi na batraitre na batu nyonso na yebi bango tozalaki kobunda tozokende liboso na ye komona boye mais biso tozobunda bato bazoli ya mbongo bato mususu tolobi totika bazobimisa banzambe na bango liboso mais bato basala ba efra linzambe oyo sambela ba mususu basala total basambela siko bakende ese total baliaka mbongo bakenda na stade de martyr moto esi epeli malédiction ekoti basambela total mais navandi ke total bango yo navandi eloko nini ezotambola siko papa nalingi siko tala caméra papa nazotala ya tala caméra nalingi siko vraiment parce que oza mosali nkolo oui selon le chef de l'état nalingi selon le chef de l'état parce que d'abord yene c'est les garants selon le chef de l'état kolemba ko solo le tant que beaucoup qualité tant que aye pas d'abino tangi selon la susunaye ngai naza mukolo voilà ba oyo balobaka na télévision makambo ya chef de l'état bazaba na mike très bien nana sina lobby chef de l'état ya kuluka ya elongi ya nzambe na azo ya koluka ngai te azo ya koluka nzambe na ngai soki aboyi etali ye nde akolela nga na problème te mina koko yebisa ye na télévision te ke nzambe alobi boyi jamais te soki nzambe ayebisi nga natindelaka ye mikanda mpona naza mokolo ataki a répondre nano te nga na problème te nga na vandi na ngai ezosuwa ngai te bozo continuer toujours kobondela mpona kobatela dima komona yo mboka na yo ozela ta ya nzambe nzambe soki moto atie motu makasi asalaka makambo ya ye moko moto akorikiaka ye aza te azaka na conseiller te ngai mosala na ngai eza koyebisa na yebisi yo chef de l'état ayebi ke
mboka eza ya mokolo nango zambe wana de mutu aza na posa aya koluka yawa na mabele masantu. Très bien. Soki aboyi nga naza na problème te navandi na ngai okoyokaka ke tosalaka na yo émission tolobaka me bayoka te me moto epela esili navandi na ngai nalingi afa toshite moke papa nakobosana motuna oyo lelo oyebi ke bacongolais tozala kata congo kati bacongolais baza partout bapanzani ebele na mokili bémission tozosala na bino oyo baoza chance bazotala biso na Kinshasa na baprovince mosusu à travers télévision oyo baza mpe musika baotala biso à travers YouTube à travers baapplication mosusu batoki nga mpe mituna bandeko badiaspora balobi bacongolais lelo bazosala bamarche partout bapays ebele par rapport à l'agression rwandaise à Congo. Mais parce que ça fait des problèmes, il y a des gens qui ont mabota na bango. Ils ont basé la spiritualité. Ils ont kobota, ils ont kimia na foyer, ils ont même ata, ils ont c'est pour peut-être la kimia. Bazu ba numéro ya bino. Est-ce que c'est possible à travers bino mo sel en colo, ba ko peut s'appeler le biko, soit contacter bino. Mutabiki sa ke zanzambe. Soki baza besoin que to sambela bango bazwa loboko. Ya nzambe za simple. Babengi tosambeleli bango me eloko omoni lelo oyo bato bakomi na badifficulté mabele ki yango nzambe atindi ngai mpona kokorige mabe wana omoni na ntango ya noe nzambe atinda noe me batikala kondimela ye te ntango delige ye ndenge mokili ekufaki nde baye kobenga noe papa omoni nde nazoloba likambo ya nzala nazoloba likambo ya bitumba nazoloba ya maladi ya ndenge ya bakongole tango lelo bato baza na nzala nde bakomi kolela ke tozali komona lokola azosakana eke eza ya solo bato baza na nazoloba makambo ya badolare ekomata mutu nyonso aza koloba biloko wana eza ngai bato nyonso balandanga na batelevizio na bayoutube mutu aza koloba yango eza ngai awa bato ebele bakomi kokomprendre ke tozalaki kobundisa ye tozomona ke eza makambo na ye ke eza nzambe me problème eza boy toyebisa na bato baza libanda ta oyo tozali eza ta mabe ata oza libanda salake keba ozolia kobosa na esika obima te po ete kuna moto ekope na mboka yonso ya bamindele kuna bandeko na biso nakebisi bino kuna moto ekopela mpona nini mabe bandi kuna nzambe abandi kokorige mundele atikala kolala molili te lelo abandi kolala nano esili te nzambe alingi akorige monde nyonso a partir ya Congo. Très bien. Mais bandeko na biso nyonso oyo balongwe na mboka bozala kuna na bapaya bosala keba kobosana kesika obimela te me kuna moto ekope boko vivre makambo botikala komona te bao baza besoin ya kosambelela bango problème eza te tokosambelela bango me tokebisi bango bake mboka oyo bovandi eza mboka na bino te me nanu esili te nzambe azokori bokomona makambo botikala komona te mundele atikala kolala nzala te akosala 50 kureke ndaka te ya turo oyo kure kokende bakolala nzala bakokufa lolenge na lolenge na ndenge baza kolongola makambo ya kobota bakozongisa de façon bato babota ko ndenge baza kobota kala we poete bakokufa ebele mpona nini bango baza contre nzambe ayebisi noe bima na mokili bobota botindisa mokili mundele alobi ke biso toza contre na totondisa mokili ndenge nini mokili eza ya nzambe te eza ya biso bota na mayele mwana moko mibale misato siko nzambe alingi abomela bango bana nyonso totala bakopesa lwa te tobota bana ebele frappe corrige nzambe alingi akorige monde mobimba mindele nano basufrire nano te Europe bakolala nzala koleka na RDC Europe la molili kurekatani tout ça nano balelite na lobi kaka pona nini mutu aza koloba makambo nyonso ava bitumba ebima ezangai nde na pesi bango mwa avancement bawe baza besoin to sambela bango problème to si sakamita bino zamba kosala mote kopela nzale kokota oui ndenge mosala nkola lobi partout même la kati ya bamboka mindele oui mais c'est que boye bake maso bakolekana bakobunga na ba vidéo oyo
il y a un petit kalaka un jour il faut témoigner à l'obaka yango et kokisami to à l'obaka yango et sali yango le côté donc yango c'est une référence monene mais il faut to yebake potolonga et tout malamoyi c'est que d'abord la molimo tolonga yango sans problème pour pas comme ça on conduit quelque part to ba la bible bato semble la bible ba non zabe a préparé bon moya bana na bango lobi tant bazana na kata pongi cela veut dire c'est quoi tant to la la butu tant on zabazo sa misana pour le temps to bima on reçoit bénédiction na yo cela veut dire c'est quoi maya molimo sale makaboli mo sale na boy ne ko ça nini ko matérialiser mo sale na koloyi até bon moina ye na preuve tout le cahier to yo kanzambe na ye to continue kanga mitema te parce que c'est tout kangi mitema lobi za ba ko tuna yo bon mona cahier te et comme trop tard ongango papa na ngota la caméra merci to bla souka vraiment parce que tu peux sur 30 minutes solo na bino OK non mais to solo tu as dit que ma sonne bon continuer toujours chaque fois pour chaque semaine faut star bénédiction sika lancer message moko la population ya Congo ko bangisa bango te ma oyo baza ya passe 2024 quand on le dit ba soda l'exercice de population na yo OK bon problème avant si ça makambo nyonso congolais nyonso aye ba carte oyo muto prophétisa yango ezangai carte oyo ebimana tango ya Joseph Kabila likolo mapata les mêmes carte oyo ebimina tango ya Félix bon vérifier soki nakosi bokoyeba na zaya solo to na zaya lukuta ebimana tango ya Kabila Joseph na tango ya Félix Pebi ebimi pona nini ezali kambo ebandi na spirituelle eyeko bima physique carte oyo ebimi na Israël batu nyonso bayebi ba pasteur européen nyonso bakendaka kuna kotala ba pèlerinage kuna bamonaka bakendaka bazofuta mbongo wana efweya na Congo Israël azo devoir à Congo azana biloko ebele ya kufutawo ezapote na zobo ya koloba Israël n'existe pas l'Israël ya lelo ezako Congo vous appelez sur archive makasi papa nazo bomba makambo na lingi ko bimisa nyonso te tango tokobima ebima na poisa na sala makambo papa tala oyo prophète ya mwindu akolakisa mokili mobimba bafukama okitao mata fukama loboko likolo to implore oyo aza wapi azana likolo ezo sadema na kati ya mboka avandi apara ye nani mususu akoya na biloko afukami kolakisa ke o mata okita fuka mokili mobi fukama oza la président oza la nani il faut fukama yami bale tala liko mutu nyonso na période tozali azo négliger likolo akolela tala ndenge bato ba faire tambula kate au sali commerce zo tambula te pona ni zambe azokanga partout de façon ka baluka elongi na zambe to komi na suka to sisi mais malube sikali belé ya koloba ouais ngongande trahir biso to bala ko sokela ngo to pesi le komi rendez-vous à chaque poste la semaine moto la sans amour to mbali msitu wa mona yango numéro papa yango wana bino pe ba eboza ba question ba mituna ebele bino pe ba eboza ba kutana ye malambu ne bozo komelanga boko melanga bozo binganga mais la préféré trop peu bo benga papa direct na numéro na c'est important ayambaka téléphone a boya kapelté benga na numéro na ye bo solo na ye bo tuna mituna biso to melako yaka po tout ça ka ba émission na ye de ba ko comprendre bo comprendre o ezo tambisa makati na ye merci no yambaki biso papa merci beaucoup. Ça n'est fini, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Merci Wilfried Samba, merci Écrit de Mateta, merci Benjamin Kelunga et pourquoi pas Amedine Kameme Katamo Aladewa. À la présentation de cette belle et grande émission par excellence Monda Ekolo. Restez branchés et abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Monda Ekolo officiel. Bye. Merci beaucoup.